ingeta bokota la famille bokota awa makambo ya somo awa makambo ya pasi pe mawa awa makambo sur makambo bandeko nanga ba comédien oyo bakomi kobongma na bango ba comédien oyo la famille ekomika ya pasi ba comédien oyo la famille ekomika ka ya mawa kolala kolamuka na basango ya pasi kolala kolamuka na basango ya mawa kolala kolamuka na makambo ya sika kolala kolamuka na ya somo kaka ndenge boyebi na ndenge moko ya mabe ezo sala pasi mingi na motema na makambo tokomi komona lelo na makambo tokomi koyoka lelo bandeko nanga ekomi kosala ka pasi yango nga na lobaka toujours et encore dans la vie il faut tozalaka keba na makambo oto bimisaka parce que koki kobimisa makambo lelo yo kanisi peut-être de ton côté que non bato ba oyo kangate bato ba kotiela ngo kate mais jour mosusu tango makambo kokweya omona bato ba bando utiliser ka makambo oyo lobaki peut-être dans le passé makambo oyo salaki kala bato bakomi ko utiliser yango ke olobaki osalaki bongo na kilelo oyo ekomi kaka bongo bandeko nanga na ndenge moko ya mabe lelo toye lisusu na comédienne na biso na kombo ya Barcelone Naomi mama formidable oyo tobengaka Android bandeko nanga ekomi kosala ka pasi kolala kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na makambo ya sika kolala kolamuka na sango ya pasi kolala kolamuka na sango ya mawa concernant star ya mboka na biso concernant Barcelone mama formidable. Ba joyeux anniversaire nanu na ba nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino yango étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko présenter bino ko souhaiter bino plutôt ba joyeux anniversaire kaka ndenge zalaka na système kwa kitoko ngana lobaka toujours ko célébrer anniversaire izalaka ngolu pourquoi parce que ebele ya batu o to botamaka na bango jour moko baza ya kokufa mais soki yo lelo nzamba pesi yo grâce wana asaleli yo bolamu wana ya kozala kino lelo oyo ozala toujours en vie ezalaka vraiment grâce ya makasi yango célébrer anniversaire na yo na ndenge moko ya malamu nos sincères condoléances na ba famille nyonso o bazolela kande na lobaka tango matange yaka eyebisaka mutu moko tekeno lelo nazoya epa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi lobi kuna na kosala boite matange yaka na ndenge nango ya matanga bandeko nanga na ndenge moko ya mabe yango étoile Nines TV Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana sombelaka bana na yo lupango somba po lupango pepo na yo moko bandeko nanga ekozala malamu toteka ba mapango na $750 ya pamba y compris les documents tant tolobaka y compris le document la famille ba mikanda nyonso o ezalaka keso ki muto sombi lupango il faut ozala na ba document na yo nyonso eza na kati eza te ke non yo bandaka koluka e mataki ekitaki te yo deja na ba document nyonso oza nango na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi voilà
Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu na makambo ya comédienne na biso na makambo ya star ya mboka na biso na kombo ya Barcelone mama formidable, Barcelone Naomi Android. Nini ezoleka makambo nini esali que non Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Bandeko nanga avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi je m'excuse. Na pesi bambote nanga na yemoko mama Lisi Pitu ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampovisa na système moko ya Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na ndenge moko kitoko na ndenge moko makasi na ndenge moko bien bandeko nanga kande na lobaka la santé n'a pas de prix. La famille ebele ya batu tozalaka soki tokomi na temps ya ko sepelisa ya ko bongisa pe santé na biso. Il y a de ces personnes balobaka naza na mbongo te nakoki ko sala boye te e mataki ekitaki bandeko nanga bongisa santé na yo. Ozana problème ya hémorroïde interne tope externe ba solution ya makasi ezana Gavker. Ozana problème ya pota libumu oyesi la kate omeka meka biloko nyonso omona kakeno e osimba te. Gavker azana ba solution ya makasi. Ozana problème ya tension sukali kolemba lemba banduta nzoto mobimba mundene moko bandeko nanga mosusu okomi komitu na nzambe na bomo na oliaka nini pourquoi na oliaka munene mosusu atakotambola koka lisusu te misunya komi kokweya benga Gavker ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali bazana bakisi moko eza très efficace eza na conséquence ata moko te ozana problème ya ba tampon na elongi benga Gavker ba solution ya makasi ezali côté ya ba papa kibo papa ekomi kosala lisusu bien te mama komi koimaima mama komi komitu na ba question papa toboyi libala na yo ekufa toboyi batu babando seka yo toboyi basi babanda ko minimiser yo benga Gavker koyoka soni te. Gavker azana ba solution ya makasi pe ya kitoko na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga tozonga na makambo na biso kande toyoko beta lelo makambo ya Naomi Barcelone. Qu'est-ce que se passe? Nini lisusu oyo mama Étoile Inès TV amemeli bino lelo. Bandeko nanga ekomi kosalaka pasi pe mawa. Ekomi kosalaka pasi pe mawa na bandi tango Davina ayaki ko bebana na ba bakuk
babebanaki makasi ezalaki somo bitumba ekomaki somo la famille ezalaki soki baye kofinga davina mpe akoya korépondre jusqu'à ce que toyaki komona Naomi Barcelone akotaki live na live na ye wana lobaki mwa bamakambo ebele mingi apesaki ka conseil concernant bacomédien na biso ka ndenge fo bayokana batika bamakambo wana ya koswana parce que ntango baoswana satana mpe azokotaka. Alors eye kosala ke lelo oyo ebele ya bato toyebi Mams aza empoisonné batieli ye poison ndenge aza boye aza na poison toyebi te poison oyo wana ezouta wapi. Sikoyo ebele ya bato bakomi kozwa bamaloba oyo Barcelone asala émission kala bamaloba wana bakomi kozongisa ngo lelo keno déjà Barcelone a préparé coup depuis kala. Donc abimisaki yango ezalaki déjà bamafia moko salaki depuis kala lelo awa nyonso na poisa. Bandeko nanga avant na loba nyonso na koki koloba parce que boyebi biso toyaka nga penza na ya kopelisa moto te mais na yaka koloba vérité place au fond na loba vérité na ninga koloba vérité na ninga nazalaka bongo. Alors na otiela bino na no maloba ya Barcelone bino moko boyoka ngo et après nga na kozonga pona koya kosala analyse bandeko nanga ezo sala ka passe tolanda na no Barcelone et on se retrouve juste après. Mais bafo na biso so bwana babiki bo enregistrer vidéo oyo omoni kamboluki ekomi boy botona mutunga mna lobi yango ba recherche ko mo salama omona likambo molili ekoti omona likambo bino batu bo créer trouble bo préparer ba maya misu. Là je suis clair et net onga na yoki ne Congo oyo nga ba yebisinga na lingena sa vidéo te na yo sala na yoki nsoto malili nsoto ninga ba recherche koti Satan lobi oui je suis disponible bino ba trouble tous les 4 coins bo préparer ba maya misu ma be koti bo zuba rendre bo koti ce qui ndoki rendre les qui ndoki mais ba obaza ba concernant nango bo somara ba po ya maya misu ki davina komina ba po ya somara mbo asali wana à cause de vous les lecteurs babenga bino bongo batabakoma. Voilà, de retour la famille kande tolobaka biloko kitoko yumelaka nango te biloko kitoko bandeko nanga ezalaka toujours mbangu et puis esili ezalaka bongo na système moko ya malamu. Voilà na bandi ebela bato toyuti koyoka message ya ndeko na biso ya star na biso na kombo ya Barcelone toyoki ye ndenge ya lobi toyoki ye makamnyonso kaka ndenge ezalaka bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Bon lelo oyo bato ebele bakomi kolatisa Barcelone makambo ka ndenge na uti koloba awa keno mama na biso si la bisalu na minito aza na poison na nzoto toyebi te poison wana euta wapi nani mutu atela ye poison ka ndenge boyebi na Congo na biso poison ekomi nango kilikili na Congo na biso bakomi koboma batu kolala kolamuka ka boye na koboma batu. Alors pourquoi batu lelo bakomi koloba keno Barcelone alobaki eza ba mafia eza déjà bakumo ko ezalaki préparé parce que kolanda koloba ya Barcelone batu bakomi kolatisa Barcelone likambo. La famille toza la sincère et honnête na makambo yo Barcelone alobaki ngana omona ta eloko moko te oyo ezo prouver que Barcelone azalaki en complicité na batu kingandi pona koya kotiela sila bisalu poison ezata na parole moko te. Barcelone soki ayaki ka kopesa conseil parce que amonaki ke na côté ya ba comédien ça n'a de trop yango ayaki kopesa conseil ka ndenge ezalaka mutu nyonso omoni ke ba collègue nanga ezotambola lisusu bien te na meki peut-être kosolola na bango na kunzi mais na kunzu plutôt mais koyoka na ezate. Alors na kende nango publiquement na ba réseaux sociaux comme ça et permettre mutu nyonso ayoka. Je m'excuse yango pe Barcelone ayaki na ndenge ya bongo. Barcelone atakoloba na ye wana tuki tolandi émission nyonso mobimba ya Barcelone. La famille Barcelone atikala kokote la Davina te atikala pe kokote la Mams te.
Barcelone azalaki au milieu du village asala analyse na ye apesaki conseil na ye na ndenge moko ya malamu nga kutu ntango apesaki asalaki analyse na ye wana nga mpe nazongaki mpona koya kosala analyse nasalelaki bato oyo balandaka deja étoiline bayebi nasalela yango analyse. Alors toya kolatisa Barcelone likambo oyo te, toya kolatisa Barcelone likambo oyo te la famille totika peki mutema mabe bomoni eza na bamakambo mosusu ka ndenge boyebi mams batieli ye poison eloko koya kosala la baanalyse yawa eza eloko ya koya kokotela batu oyo baotielaka baninga bapoison eza tante keno toluka o mams asololaka na nani mams ayokanaka na nani eske boyebi ke batu oyo babomaka biso boso bazalaka baenemi na biso te bazalaka ba ami na biso oyo toliaka na bango tosekaka na bango nde batu batielaka biso bapoison boyebaka te bato ya mosika batielaka biso bapoison te omonaka mutu peut-être bobebana ake na ye na nzela na yo tikale na nzela na yo bosololaka na bino te mais azalaka ta na makanisi mabe te asalela yo mabe mais bato oyo basalaka biso mabe ezaka bato oyo toliaka na bango mosusu boye oza na bakrise na yo oza na bambongo na yo te obengi na kobenga kamarade mikolo kutu mpiaka naza na mbongo te nde batu wana babomaka biso mutu aolakisa yo ke alingaka yo nde batu oyo babomaka biso batu babomaka biso bazalaka bato ya misika te. Alors totika Barcelone wana azalaka na problème na sila bisalu te azalaka na problème na Belvi kandi te. Barcelone wana soki ayaki kosala analyse ayaki kaka kolinga kotia kimia amoni Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. amonaki kaka bamoto ezopela entre bacomédien yango en tant que mutu ayaki alingaki kaka kotia kimia alingaki kaka bato bayokana yango kaka ayaki kosala mais soki lelo etombeke mams batieli ye poison toya kozwa Barcelone likolo na ndenge nini tokoya kozwa Barcelone likolo na ndenge nini yango bandeko na ngai ekomi kosala ke mams lelo akoma na benemi ebele biso bafan toza pe batu mabe mosusu ole tosunga mams mais biso bafan tokomi kosala ke mams akomi mosika na bakolege na ye na ntango bozosala bongo toyeba totia yango na mutu ke tozobomisa mosala mams parce que ndenge eza boye na kati ya bacomédien toyebi ke ya de comédien oyo baza na talent eza bacomédien mosusu bazalaka na talent te eza na bacomédien mosusu oyo babandi mosala sika oyo baza na besoin ya koyekola sikoyo la famille soki tokobanda otindika bacomédien ya kala oyo baza na batalant ya makasi tokomi kotia bango mopanzi na mams kasi mams abanda olukaka bacomédien ya sika mosala na ye kokweya eokende liboso ndenge ekendaka te. Alors totika bamakambo wana parce que tango tobandi lelo koloba keno Barcelone alobaki déjà wana tokomi kotia nini na mutu wa Barcelone lelo tolobi soki mams abengisi Barcelone akendo jouer kuna epai ya mams vous pensez que